Mystery na Kinshasa, Fidel Mystery na Brazzaville, Fidel Mystery partout. Merci na ba Fidélien, merci na ba Fidélien na nyonso, Fidel Mystery ya moyo bozotala te, bozotala te, toyo lisusu lelo na deuxième partie ya film oyo pouvoir ya bakoko, film ya garçon oyo etieteka. Film oyo première partie na yango emingisaki mboka, bato ya église de noire babengaki bakretien, bato ya tata ona, bato ya mbanza bambanza nyonso tu ya Kinshasa, bato ya modia Kongo babengaki biso, bapesaki vraiment bamerci, bapesaki bapoint de vue na bango na film oyo ya mwana mobali oyo Gédéon Etieteka, mwana moko ya mama na ye papa aza te, yeyo mwana mobali bozali komona tozoyeba te aza nani. Tomonaki na debi ya film Etieteka azoya na bwato na bilamba ya bomanga, na bilamba ya bofumu. Apres tokomona Etieteka na mama na ye, film oyo esumbi bato ebele. Merci na Kinshasa, merci na Brazzaville. Toye na deuxième partie ya film oyo, tolanda film oyo na bokebi nyonso, tobosana te na première partie. Etieteka Gédéon atondaki komela mai na jour sacré, bapesaki ye 3 jours akokufa na pongi. Mwana mwasi oyo boza komona awa azali mwana ya mfumu ya nganga ya makasi ya mboka oyo, apesaki ye mafuta oyo bozali komona amela. Mafuta wana esepesaka, mafuta wana epesaka bomoi. Eske Etieteka akokufa to akokufa te? Bafidélien na bafidélien netolanda deuxième partie to découvrir eske Etieteka Gédéon akokufa te? Akokufa te. Merci à celui que j'appelle Serge Filet de la Mastéthèse, la fille à papa. Merci Nabaïman, surtout Bozolanda biso na minute oyo na Congo central. Bobengaki nga ebele bolobaki Bozolanda film oyo Fidel Mystery ekangi Kinshasa, Brazzaville. Merci na bana Okoyo Owane Mpila, na bana ya la mairie ya Mfilo Janivial. Tala ngai oyo petite chose bananga bakoso bana Kinkele na Brazzaville bino baeban surtout je dis big dédication à Blanche. Merci beaucoup. Merci na Brazzaville mobimba na communauté urbaine, merci beaucoup. Film na biso deuxième partie ya Etieteka le pouvoir ya bakoko ebandaka awa. Etieteka yeyo toza komona Etieteka film eza kitoko bafidélien, film oyo eza vraiment goût. Tolanda yango na bokebi nyonso toyeba le deuxième jour tikali jour moko Etieteka akufa. Est-ce que Etieteka akokufa te? Mwa mobali vraiment apesanga mawa nzambe vraiment liwa na ye kopesanga mawa. Mwana mobali kitoko boye eloko etindaki eke ekuna na kati ya mai nini babenda mpe kokamwa mpenza bavutuma oyo eza eloko moko normal te, eza normal te mpenza ye mpenza abotami na mboka oyo, akoli na mboka yali balwa ya mboka oyo, eloko nini etindaki ye akende vraiment komela mai na journée sacré ya bakoko. Tala sikoyo azokufa te na jour moko, sikoyo tokozala nini vraiment? Mobali ya kitoko boye, mobali ya kitoko boye, mobali epenza boye oyo momoso to azoprefere na mboka oyo azokufaka boye. Ndeko yanga mwasi to
topeselaka sikoyo omoni bino ka ye ye wana mpe azokende ti tokotala etieteka gedeon yeyo troisième jour ntongo etani mama deja azolela ntongo etani eske gedeon etieteka akufi to akufi te bafideli ya bosambela filme oyo ebandi na tension bafideli ya bosambela filme oyo ebandi na tension mama yo azolela soki etieteka akufi bandeko na ngai natiki mpe kointerprete tosambela to intercede bana ya cfc bana ya armée de l'éternel bana ya armée de victoire epai ya ye moko le bishop pasteur grâce Poutino mama boboto mama malamu mama nalamuki mama deja bomoi eteteka merci na nzambe alola eteteka yeyo eteteka sheri yomokuna oyokosali ne wazoba yo mwana ya ndoki mwana ya nganga tika mwana nga mbali balobi tika mwana nga mbali nalingi namona soa te mama asali elini nalingi namona yo te namona wana papa ne aza nganga mama tika bongo azanga mpona nini oyebi tele soki nabikela eza grâce ya mwana wana nde moto abikisi ngai filme oyo eza kitoko bandeko na ngai tolanda filme oyo na bokebi nyonso eteteka 3 jours ekoti me eteteka abiki eteteka akufi te ya kosi ya bolingo ndeko na ngai ya mwasi yo olinga yaya wana ya mobali ka mpona profit ya mbongo eske yo olinga ye mpona bolingo ya solo oza mpe ya kopesa vi na yo mpona ye oza mpe ya kosauve ye filme oyo eteya biso ndeko mwasi akendaki kovisite ata soki eteteka alamuki papa azala bomoi ndenge nini ezaka banzambe nde bakopesa réponse ndenge nini abiki eteteka le seul et l'unique moto oyo adefie loi ya bakoko eteteka eza nani tolanda filme oyo na bokebi nyonso batilemia merci na bino baebanso boza kolanda biso na miele télévision merci na baebanso to bozali kosabone massivement nalobi baoyo boza kosabone massivement na fine bimove tv la chaîne YouTube du moment chaîne YouTube oyo bapapa baza kosabone ndenge bazolanda filme boye bazokoma fine bimove tv na bayoutube na bango bajeune fille baza kosabone na tiktok na biso komela biso tobwaka bafilme kuna landa yango okozala desi te fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville partout na ye nalingi vraiment nasunga yo na mwana na yo ya mobali namema ye na ville oyo nzambe na ngai nayebi depuis nayeba yo oza vraiment motu moko ya malamu merci na nyonso tu oyo olingi osalela ngai mwana na ngai na kosunga yo merci beaucoup mais yebisa mwana mobali abongama tokende kovanda na ville akende akolukela ye mosala ya bien mono nzambe apambola yo vraiment bakoko bazwa lokumu merci mpenza onomu merci nzambe apambola yo tokoremercie nga te nasengeli nasunga mwana yo mpo na bolamu ya mobali na yo lelo soki naza boye eza grâce na ye grâce ya bazamba na ye grâce ya bizima na ye nazalaka travailleur na bino merci papa reconnaissance eza eloko moko malamu naloko eloko moko mbela o ndeko oyo azalaka travailleur ya mobali ya mama oyo akenda na ville ateka biloko akoma na mbongo oyo azongi asunga mwana mobali oyo etieteka gedeon tolanda filme oyo na bokebi nyonso eske gedeon akokende Kinshasa mpona kotanga mpona kozwa mosala
yango wana mama ndenge nini esalami mpo ke abimaka kuna non azali ndeko moko malamu aza moto moko mpenza ya bien est ce que boza neti na famille non toza famille te juste azalaki mwa mosala papa na yo yango akendaki oyebi ke azwa biloko ya papa na yo akendaka nango me na récompense wana nde alobaki asalela yo mama elabina sire te mais ezala kalme mwana ngai ekosimba mama sikoyo okanisi nini mpona yango okende kende na ville peut-être ekosimba ok maman merci nazela ye oui problème eza te ayebisanga mpe akoya lobi zela elobi na ba 10 heures akoya olambelaki nga oui nalambelaki yo vraiment merci beaucoup nazolebi na ba 10 heures pesanga na biloko na lia ke na cuisine oliao etikeka yeyo gédéon baya kosoya akende na ville na Kinshasa est-ce que etikeka akokende to akokende te tolanda filme oyo na bokebi nyonso awa koetikeka gédéon adefie bakoko adefie liwa etikeka aza nani ninango ekokomela etikeka bafidebia tolanda filme oyo na bokebi nyonso Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout bafidebia na bafidelienne Fidèle Story yango oyo bozotala te bandeko batelemaka ye to mpe ye te toletani est-ce que wana eza ye to mpe eza ye te eza ye mifala kufa ti nga dono suspecte garçon oyo garçon eza bible est-ce que eza normal moto adefie bakoko oyo bakoko baloba nga mpena naomonake garçon oyo aza moto te garçon oyo aza mistake ndenge yakufi te nga mpe naza comprendre te aza suspect toke tosa mosala na biso elekelaka bacamarade bato ya mboka soki omeli mai na mboka jour wana yeba ete okokufa mais garçon oyo amela mai garçon akufi te aza nani to découvrir filme oyo eketeka général aza nani estce aza homme ordinaire to mpe azali moto mosusu mwana naza koremercie yo problème eza te tolinganaka mpo tosungana nakosala nyonso mpo ozala ya bomoi mpo ozala na kimia ndeko na ngai eske yo okosala nyonso mpo na jo na yo merci vraiment nasepeli ngai te tika ngai nakende sikoyo papa aza na posa ngai ndaki depuis kala nasele mwa olia tala vrai bolingo yango oyo mwana mwasi akute na mwana mobali asuri ye yozana wala na kewala wana apesa ngai alingaka mibali oyo baa na mbongo ngai akosunga mobali te mibali baza mbeta hôpital bongo yo filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali elobi teke na bolingo ifoka mobali nde apesa elobi teke na bolingo ifoka ya nde mobali ye nde asala mpo ndimaki azoprouve yo ke alingi yo yo mpo okoki kosala soki ekomi na danger na problème efengeli mobali asungama filme oyo eteya yo bafide bien
ete ya bino bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali ndeko na biso ya mwasi yeyo bolingo ya mwana mwasi oyo epai ya eteteka ndeko na ngai moko ozolanda ngai elanda exemple film oyo esepelisa rose ya Philombi Makese mère palais Colomor nasepeli vraiment papa oke wapi nakei koconsulte bakoko apres na kokotela bilanga po ke nankabila biloko oyo deja esi esalaki masangu masangu oyebisinga te bilanga wana deja lelo bazolongola masangu esi esalaki yango nakei na verifie yango donc nakoyeloba masangu papa nakoyeloba masangu komitungisa te nabombelaki ombe secret nzambe abatela yo papa na ngai oza papa moko malamu nzambe te abatela yo mwana ngai ya mwasi nasepeli okende malamu harmonie ya papa na mwana eske yo ozalaka na respect envers baboti na yo eske yo mwana ya mwasi mwana ya mobali ozalaka na cohésion ozalaka na harmonie na parent na yo nde oyanga filme oyo esunga yo filme oyo eteya ndeko na nga moko ya mwasi ndeko na nga ya mobali bafami oyo bopandana bafami oyo bosololaka te bafami oyo moko na ngambo moko na gauche bozala bomoko nzambe apambola bino à travers ya filme oyo bobenga ngai tosolola famille nsima ebenganaka kasi ekatanaka te bafidelia fide d'histoire yango oyo bozotala te bozotala te ngai ndeko mawa akufi kaka boye sidani story yango oyo bandeko bozotala filme oyo eza papa oyo ayaki po amema gédéon etiepeka na ville ye akufeli nini akufi mpo na nini nani abomi ye ngai mwana mobali oyo aza na libabe moto mpenza ye kozwa amema ye na ville momona mobali oyo moto yango oyo akufi mama mpe aye kotala eske akoka yaka mine ekomeli ye toyebi te biso mpe toye tokotie te ka bongo alali kaka bongo nzambe na ngai esalaka pasi papa oyo aye kozwa eteteka bandeko na ngai bapapa oyo mibale ya pembe bango yeyo mama na biso yeyo mpe atelemaka bakosala nini eloko kosalema bosambela basidelia mama oyo azwa problème te bato babimelaka eteteka na ngai to bango yoye babongaka eloko mama nini yango mama pasteur mama kwei azoloba te mama kwei azoloba te nazo comprendre te abandi kovimba pasteur pardon yaka seloko moko d'accord nazoya mama amonaka bato eteteka amonaka na bandoto bato wana bafrapaka mama mpo na nini alingi atinda eteteka na ville eteteka aza nani na moneke ye na offrande nakoki kokende kuna te soki opesi nga offrande te zopesanga na offrande pasteur mama nanga aza mondima église na yo mama nanga asalaka nyonso na kati église na yo apesaka bafande banini asungaka yo na orphelin asungaka pasteur
na ntango nyonso to ayaki epa na nga nasambelaka na problème oyo alukaka azwaka solution nzambe ayanelaka ye elatisi ete nasalaka mosala nyonso oyo apesaka ngai mais eza clair c'est que avant nasala mosala naya kosambela kuna esengeli epesa nano mbongo ata nzambe ayeli apesaki fils unique na ye avant que tozala sauve ngai mpe ava nalongwawa ifo nazwa mbongo ndeko na nga mobali ata bino ezoloba ete apesaki mpo biso tozwa bapaster botala paster bapaster ya Kinshasa bapaster ya Brazza bapaster ya posa ya Mondo paster abe kokende kosambela mpona momimi na ye aza koexige Mondo filme oyo esali mpasi filme oyo emelisi mama diakonesi moko eumele église filme oyo esali ndeko moko ya mwasi mpasi mondimi ya paster akomi na mpasi paster alobi akende kosambela te paster bapesi yo ofandi te bafidebia filme oyo eza mpasi tala ndenge bafrape mama na biso kaka po alingaki alongola eteteka alongole na mboka amema ye na ville mama yeyo apoli filme oyo esili filme oyo ezolelisa bafidebe ya basi bafidebiane ya basi na bafidebe ya mibali filme oyo ezolelisa trésor ekitwa iteme mwana nzambe papa social papa na la grâce papa na jafete motema ya mama aisha tabi baleli jedaya fils unique auti korate na liwa jedaya fils unique yeyo mama na ye akomi kopola jedaya ata epai ya paster aya kopesa mama ya gedeon vie paster aya kosambela mpona mama ya gedeon paster alobi akolongola makolo na ye kuna te aya kosambela soki bapesi ye offrande te soki basali action de grâce te soki basele priere na ye te yoka bakombo oyo bapaster baitilizaka mpona koescroke bana na nzambe oyo bapaster baitilizaka mpona kolie bana na nzambe mbongo oyosele oyosala boye oyozongisa boye offrande d'action de grâce offrande de bine filme oyo esali ngai mpasi filme oyo esali mpasi na motema mwana mobali ya kosuka wapi yaya azela obigeli olingi nini obigeli s'il te plaît na sengi pardon mama nanga aza maladi pardon le fils ata 10 000 nasombele bakisi pardon vraiment ata 10 000 kaka nakopromettre yo nakozongisela yo pardon oza sur oza liboma ata soki naza na mbongo yango ya ebele nakopeso te obigili ngape to ete mama nanga azalaki mpona yo alingaki yo makasi pardon sunga ye zoba na yo oboyanga okasi na nakopesa mbongo nanga nakopesa yo te mwana ya makango obigili eske ka mpona esengo mosopesa mwana makango olobi oza mwana makango ozobangana oza mwana makango mwana aza na tata yo yokana longowa nokina kofinga oyo mabe zoba mobali aboyaki nga filme oyo pasi eteteka akosuka wapi mwana mobali aleli aza na lisungi te akende na gauche mabe akende na droite mabe ye moko aliki na liwa mama akomi kopola eteteka bandi koluka lisungi bafidebie bobonga bosambela mpona eteteka batata ngo bangoyo batata baza banani eteteka munaka baba na kati ya vision eske tour oyo eza vision to mpe eza vision te eske eteteka aza na lie na batata oyo to te parce que takaka bayo teke eteteka alingi akende ville bakei babovi moto wana
soki wana te bapesi mama eteteka maladi batata oyo baza banani tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafinevien na bafinevienne fide d'histori yango oyo bozotala te bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Yo mwana na bakoko, eza mwana ya bakoko, eza mwana ya bakoko, eza mwana ya bakoko. Oh teteka, teteka, teteka. Bino bozali banani yoteteka yongo zali desanda yongo za mwana ya Nzambe ozali desanda kosima pouvoir ya bakoko eteteka amonaka bawaka na butu eteteka bayebisela azali mwana ya bakoko. Mama pardon nabondeli yo singa ngai nakosala nyonso te kosenga mama na nga aza maladi pesanga ata mosala soki okobefisanga te nasala nasunga mama na nga pardon pardon yoka telema na nyonso te lobi na ntongo yaka na bilanga okozwa mosala ya solo merci vraiment maman, merci vraiment, merci pour la bolamu na yo. Problème eza te yaka na tongo na ya ni na ya ata 7h vraiment yaka zala wana na kopesa musala osunga mama na yo yaka. Merci vraiment na kwa na tongo na kwa 5h na kwa bina tongo makasi yaka. Merci, merci vraiment, merci maman, merci Peli, Nazongi, ok, merci. Et teteka yeyo, azoluka lisuli, ale kosenga mama mbongo, mama lobi aza na mbongo te, alobi soki opesanga ata mbongo te akobefisa, pesanga ata mosala na sala, mama alaki ye na ntongo, nini yango ekomeli mama, nazo comprendre te ozobisanga nini. Nini yango vraiment mama esali nini oyebisa ngai mama aza bien te babelisa mama aza bien te mama azopola okosiporte solo ya mama te nazosiporte mpo aza mama na ngai mpe nalingaka ye nayebi te nini ekomeli mama kolela te tika ete nzambe asunga nzambe akosunga soki ezaki aza na problème na mutu te nakoki kokende mpe pa papa nanga asunga ye papa nanga azangaka ya makasi akosunga ye mama ayebisaka ngai mama ayebisaka ye nini nakolinga tokende na ndako ya nganga me mama nalingi te yoka oyo nalobi na yo kokende na ndako ya papa wana te papa wana aza mabe yebisanga mpenza promese oyo kosala ngai okende kuna te promettre nga oui mama d'accord na promettre yo na ndimeli yo mama mama problème yango nini ezalaka na papa wana problème yango ezalaka nini
yebisanga vraiment problème ozalaka yango na panganga wana. Ok, yebisanga ye tikanga na atsepisa yo nano toyebi loke ebeli wana makambo nsima. Mama yebisanga etokende omoni nakoki te général akanisaka. Alors bongo pasteur ya mama na yo alobi akoya kosambela mama te. Bapasteur vraiment biso totika bokoko tolanda bapasteur baza na mitema ya mawa te mpo na bandimi na bango. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, bafidélien na bafidélienne, Fidèle Story yango yo namoni so bango na ndoto na nga nyambalo oyo bayebisi nga eloko moko. Bayebisi yo nini? Bayebisi nga naza mwana bakoko, naza na pouvoir ya bakoko, naza descendant ya bakoko. Babandi koloba kenga nde sekeli nasala mosala ya bakoko, nazwa pouvoir ya bakoko me nakomprendre yango te. Nzambe asunga yo. Gédéon natuna mutuna moko wituna mama na abe nako Gédéon kombo ya mindele kombo na opende ezaka nani kombo ya mboka ya bakoko eza nani ebele baolanda filme oyo babi te bakoma mboka na bango te batatango bango yo baotika pete tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Gédéon babengaka ye na ntongo aya kosala mosala. Estce Gédéon akozwa mosala oyo to akozwa yango te etepeka. Filme oyo eza kitoko yo nazoyaka mbangu asala akuti bato mosusu bazosala na place na ye. Mwana mobali azosala nyonso aluka mbango po amema mama na ye na hôpital yo wana ye 5 heures akudia bato baza wana tongo makasi 6 heures presque. Ndeko bana abengi bino baosa mosala oyo no mama bete abengi nga na abenga bandeko oyo baya yango moniki nabengi bango mpe toyosala mosala oyo na bango. Mama bete oyo nabenga nga na ntongo nasala mosala oyo te bongo abengi bino ndenge nini ye prena mpe lisusu nzambe ndeko nga naza na retard pado tosala mosala te sia ndeko tosala mosala mosusu ndeko mwana mobali mayele esilaka ye esika atielaki motema ayata kosala mosala azwa mwa mbongo akendela mamema mama na ye na hôpital baye kozwela ye bato mosusu akoki deja terrain eza mine bafidélien bosambela nzambe asunga Gédéon azwa moto akosunga ye mpona mama na hôpital okondima te poni président opesaki promesse nayebaki te ka rejeta yo aboya ngai akonyokwama oyokosani nawa me mama kanga monoko na yo bamboto nakopesanga te me nake mpona na bilanga nakuti bato mosusu bazosala oyo nasi napesi na mosala bato mosusu baosala alors sikoyo okende okosala mosala epa na nga lisusu te mwana mwasi oyo obeya te ndeko na nga mwasi kende yo pende obwakisanga mpe yokoluka edepa ndeko na nga mwasi mobali azoba okosufrir moto akosukuna moko aza te ndeko alingaka loba maloba esili ye alinga loba mpo na yo na nyonso mama na nga asalela yo na bolingo mama na nga azalaki nango epa na yo etalinga te bolingo mama na yo epesaki nga libala te
mama pardon vraiment kolanda ye te kende alobi kende ala ndeko na ngai amasa kopesa mosala te okosouffrir okokufa okonyokoma na moko oyo moto akosunga aza te kende mama na ope akufa te kokufa apele mpe landa ye nayebisaki yo mo mbali akokufa konyokoma ngai abolanga alanda mona te anganga bolimo ekomi forcé bana basi ebele babongo soki obeyaka kili okanda amona mwana mwasi na nzela te ka garson aza ndumba garson aza bwana aza basi ebele tosesimbi te tokangwani naza ndumba ndenge nini ngangariki ndumba ndenge nini mwana mwasi oyo nina mabe nasalaki ye ya nini yango ya mabe nasali ye etifena linge kaka abosani pembe ke mama nanga asalaki nyonso mpo na ye bato baza rekonnaissa te nzambe nzambe vraimen sunga ngai nakomi na suka nzambe alola ngai moto akosunga nga aza te moto akosunga nga pesa nga ata mosala sunga mama na nga aza te nzambe na ngai sunga ngai esalaka mpasi mwana mobali azangi lisungi mwana mobali alelaka nzambe nasali nini nzambe na ngai ozotika nga boye mpo na nini mama na nga azopola mama na nga azopola lisumu nini tosali na mboka oyo lisumu nini nzambe lisumu nini tosali nzambe nzambe shina oyo elelisi ndeko moko na ndako shina oyo elelisi mama moko nzambe nzambe etikanga nakende natala ata mama na ngai nasiporte pasi oyo te bandeko na ngai filme oyo eteya yo otia na situation oyo yo oza kotraverse moma oyo kobimisa elika te tia toujours elika na yo epai na nzambe ye nde lisungi oyo ezangaka te ye nde lisungi oyo esilaka te jésus christ de nazareth akosunga yo mwana mwasi oyo aboyaki kosunga gédéon yeyo bazoleka na ye akufi gédéon oyo aza nani après avoir mwana mwasi wana kofinga ye mwana mwasi yango akufi yaka nini ekomeli obiegedi alamudaka boyo akufi tozoyeba te nini ekomeli tozoyeba te yo nalakeli yo butu alokokoma te ntongo ekotandela yo te kokufa au nom de jésus ekokomelanga te ndeko na biso alobelaki alakelaki ye alaki na butu yo ntongo ekotanda te kokufa kaka ndenge alobaki kaka ndenge mpe esalami mwa mobali oyo aza nani mwana mobali oyo aza nani tolanda filme oyo baside bien filme oyo ebombi makambo ebele mama yeyo azobundana na liwa baside bien bosambela mama oyo akufa te mwana mobali akomi na suka mama nalingi ekozala na bomoi mama nakosala nyonso nakomunda mpo na yo kokufa te mama nzambe nzambe oza wapi oyo servante oyo asalelaka yo
nzambe kanisa servante na yo oza wapi? Nzambe eza wapi? Kanisa servante na yo asalelaka yo, asalelaka yo. Mama kokufa te mama. Nzambe sala eloko moko, mama nanga akufa te. Filme eza pasi, bafile byanga te na leli. Filme oyo nakomi siko pre nakemona papa na yo wi tokendi ndeko na ngai magre mama na ye apekisaka yango na nganga, nalobi naza pre nakemomona papa na yo ya nganga. Yaka tokendi, papa aza na dossier nga na yo ayambaka moto nyonso. Tokendi oconsulte papa, oyeba nini yango eza marché te na vi na yo, oyeba bato babimelako na bandoto baza banani. Ndeko na ngai tobosana bokoko te, tobosana bacentre te. Bokoko eza kaka bokoko. Filme oyo eza kote ya biso ete malgré tokoma bakretien mais tobosana origine na biso te ya moto moyindo. Tala paster chrétien akoki kosima mondimi na ye, alobi fo mondimi apesana nobine. Ndebe azwaka décision akende aconsulte bakoko ayeba papa aza na posa ya lisungi. Eloko nyonso eza nango tia yango na kati ya po oyo papa, naza na eloko te, naza ata na safra te papa, sunga ye. Moto alukaka melongi ya milimbo esengeli ayeba nano origine na ye, esengeli ayeba nano origine na ye, aza nani avant milimo esalela ye oyo aza nango besoin. Toluka nano toyeba ye aza nani. Tolanda filme oyo toyeba Gédéon aza nani. Filme oyo esali mpasi na ndeko moko azolanda biso, ndeko moko azolanda biso na Brazzaville. Akomeli nga alobi papa naleli ndako mobimba toleli, mwana mobali alelisi fami mobimba. Filme oyo esali ngai moko mpe pasi. Papa amonaka tanganga amoni, tanganga amoni eske eteteka mwana eboma akambwe. Mwana oza na pouvoir ya bakoko, ozali mokitani ya bakoko. Yes, oui, kombo mpena babengaka nga yango wana eteteka mpo babengaka nga. Oui, oya kosala nini awa? Papa asunga ngai oyo nayebi te, namonaka bato na bandoto na ngai babenga nga kombo eteteka. Oui, yo ozali mutu monene. Ozali mwana mpe desanda ya bakoko. Ngai desanda ya bakoko nayebi papa na nga te, namona ye te. Papa na yo esengeli natala soki aza wapi, zela natala. Gédéon ayaka consultation, bayebisi ye bato wana omonaka yo eza bakoko na yo, bazona mposa batikela yo pouvoir. Oza moto monene na monde spirituel. Bato monaka wana bandoto na yo wana eza bakoko na yo. Filme oyo eza kitoko. Bazali bato oyo batindami mpona kopesa pouvoir na bayebanso to bazalaka bakitani ya mboka wana. Tanke bapesi nano moto pouvoir te, bango bazalaka na kimia te, bakolanda kaka motu wana. Il faut azwa pouvoir,
après nde bango bakei kopema yo esengeli ozonga na mboka wana okende na mboka ya tata na yo okende kozwa pouvoir oyo ya bakoko na yo makambo eyindi filme ekomi gu filme ekomi elengi filme ekomi kitoko oyo wapi papa nayebi papa na nga te zela nalakisa yo makambo oyo esalama papa na yo aza na bomoi akufa te me akoma koka atambolaka te papa na yo asalaka mabe makasi aviolaka mwana mwasi mpo abota yo alingaka ye na kisi inconsciemment papa na yo asalelaki pouvoir ya bakoko na ye mpo na kosala mabe ebele yango bakoko na ye bapiniraki ye papa na yo vraiment asala mabe ebele yango baboyaka kopesa ye pouvoir ikuku papa na agumba mpo ene oza na besoin na ngai ide miri mama ya kimia mpe deresi ya bomoi bandeko na nga bazokufa nayebi ete toza kolonise na bato mindele me mboka na biso ezokufa yango ezaye mpa na yo pardon tala mposa ya protection oyo ozosenga eza monene il faut futa bapri ok yebisanga pri yango esengeli oboma basi misato ya vierge mpe bango baya na mai obwaka bango awa nakozwa bango tokoservir bango mpo na kotia kimia na mboka mpe protection na mboka oyo soki osali yango nde ekosalama ndenge yo olingi wi naza pre na kosala yango nakomema mpo na protection ya mboka na ngai na kosala yango mais sala yango dans 7 jours mpe yaka kopesa ngai mpo na kogarantir protéger libota na yo mpe mboka na yo mobimba ekozala na se ya protection na ngai badesanda na yo bakozala na se ya protection na ngai mpe moto moko te akoyiba bakonditio eza moko bosalela pouvoir na ndenge ya mabe te ya koviole te ya koboma te nyonso tu esengeli tosala tokosala mpo na mboka na ngai na ndimi na bandeli fi pouvoir na kopesa bino bosalela yango te mpo na koviole basi wi mpe nyonso tu bokosalela yango ekosimba nyonso bokosala na mboka na bino ekoresir na kondisio eza moko bonyokola basi te oyo bopesi misato wana ekoki mwasi moko te na mboka na bino azala viole wi nayoki nakoloba na bato ya mboka na ngai bakosala yango te yoka oyo jure esalama ekosalama kende nasengi osala sala yango sala ndenge nalobi memelanga basi misato ya bavierge tala esika makambo ebandaka tala esika serment ebandaka tanga nazobeta lisolo eske oyebi origine ya bakoko na bino eske makambo eza concerne na nga oui eza concerne na yo
desanda ya famille wana yango moni tata na yo azwaka bokonzi wana te po asalelaka pouvoir mabe tolanda histoire oyo na bokebi nyonso tala protection yango yo après avoir sacrifié ba vierge misato papa yeyo autaka na mai bapesaka ye protection yango yo mpona koprotege libota na ye protection yango yo mpona koprotege mboka bandeko na ngai nini oyo esalama na kati ya mboka na bino baesente na bino basala nini alliance nini oyo ese esalama na mboka na bino filme oyo esunga yo filme oyo eyebisa ndeko nanga moko yango esi ndeko nanga moko ya mobali to néglige bokoko te ebele elo bazali konyokwama paske babwatisaki bokoko ebele bazali konyokwama bayebi tradition te bayebi origine ya bakoko na bango te tala ndelo oyo ndeko na biso ya mobali aza kofuta bapekase ya oyo bakoko basala na bakoko na bino balobaka ete bino bokosimba kisi te na yo osimba kisi yango vi na yo ebeba balobaka ete bino bokosala kindumba te na yo osala kindumba tala vi na yo ebeba na bakoko na bino basalaka serment ke moto akosala moto mabe te moto akovange te na yo ovange osala bato mabe escroka bato yango vi na yo ebeba baza korelate ndeko na biso ya mobali histoire ya famille na bango tala impact oyo koko na bango yeyo asalaka melelo elandi génération en génération fidèle histoire toye mpona kosunga mpona korevele mpona koteya bafamille kibokoko eza kibondoki te tobosana te baorigine na biso esika touta filme oyo na bendie yango epai ya bakaka nyonso epai ya bato église de loire omoni ndenge amemaka protection na famille ye nde moto ayaka nango kokolo na bino na ntango ayaki nango aye kokufa esengelaki bapesa moto moko pouvoir moto ngo ezalaki tata na yo mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baïban, surtout bozali na diaspora, baïban sur le Poussabiso Confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Nove Production. Fidedi Nove Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidèle Nove Production, vous allez pour ça là, reportage, il y a événement, le mariage. Le colonel, vous avez un mariage, et l'indi, va shooter, photo shooting, il y a bien. Donc là, Fidèle Nove Production. Et l'indi, tout ça, la couverture, il y a mariage, il va la manière, continuer, religieux, civil, contactez-nous. Donc au salut là, nous il y a bien. Vous allez éprouver et tout ça la couverture na yango, contacter Fidèle du Nove Production. Donc banda lino na monde na salle. Maintenant on a mis exposé sur la cimetière pour n'apporter ça dernier hommage na l'économie et azalaki très cher pour Nabino. Et surtout pour de la business na yo na interprétation na film nigérien na biso to ko le de la yango pe to ko sala musala kitoko. Déjà na déjà basala clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane que vous allez na ba
matériel na 4K bawuka ezali mpona kosalela bino baclip professionnel basalela ye spot publicité Fidèle Move Production. Nous sommes là pour la spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont pour dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation dans Fidèle Center. Dans Fidèle Center, tu vas couper sa formation en anglais. Il y a anglais, il y a portugais, il y a français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, tu vas couper sa cours informatique, la métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État, Béa de Pessabiche Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour le prix. Vous allez dans un moment de promotion. Et aussi boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez la maison, vous avez l'entreprise, vous avez la société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au niveau Okita, pour nous ça la base na yo honneur, base image, base de la d'activité na yo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église na yo, il y a maté na yo, côté, il y a pour ça en sorte que maté na yo, et le tata chaque dimanche, chaque jour, en direct, dans les réseaux sociaux, contactez tout la Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, maison à câble nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, boulangerie nayo, balle de la yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbansete, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence entrée, quartier 1, Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Histoire ezobetama awa, histoire ezali kobetama awa, ntango ya kufaka koko oyo deuxième pouvoir nde azwaka bapesaka nkoko oyo me papa wana akufi moto akende kosala serment akufaka apo papa oyo aye kozwa descendance de génération en génération. Film oyo elelisi ngai, film oyo napesi yango epai bandimi nyonso ti ya bulia Congo. Film oyo nadedie yango epai bato église de noir makaka bangunza. Tobosanaki bokoko te. Après papa tomonaki ya suki ya pembe kokufa. Papa oyo azwaka descendance. Après papa oyo nelingaki sika oyo ekoma epai ya papa ya eteteka, mais papa eteteka azwaka yango te mpona nini tolanda to découvrir mpona nini papa eteteka azwaka pouvoir te pour que lelo bakoko batomboka balanda bapesa yango epai ya eteteka. Fidèle Story
na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, lelo tosuki awa mpe na deuxième partie ya filme na biso eteteka azali toujours epai ya tanganga azometela ye lisolo tokodécouvrir na troisième partie sur TF1 mpo na nini papa ya eteteka azwaka pouvoir oyo te mpo na nini eske ase comportaki mabe mpo na nini bakoko balingaka eteteka azwa pouvoir oyo. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Bobosana te ya kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Fidèle Move TV.